Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepe asika, pepe asika, ya tobina e Congo température. Voilà, merci cher Internet, on est là, l'inauguration de boutique Harmonie, donc on est là, aux awana na batunyoso, le but on a confinement na poto mais na Kinshasa absolument ça ba inauguration ba boutique parce que on est à l'aise, on est là avec la grande dame maman, oh aza mère na biso asola bien kati donc auto solana que je dis directement bonsoir maman. Bonsoir. Partout dans le monde entier, na Congo température, par rapport à l'inauguration à boutique, nous avons poussé la boîte pour pépéon. Ah ouais, maman. Ouais, faut comprendre, on est en direct, maman d'Oteka. Bonjour, bonsoir maman. Oui, bonsoir. Maman, ben na combo anani. Combo la maman Mami. Ouais, maman Mami. Boutique Harmonie. Voilà. Boutique d'habillement Harmonie. Yaronde makambo ebandi siko bato bana poto balipanda ke akoana ba séjour na Kinshasa est réellement maman Mami otekela biso biloko made in Europe pour made in Chine. Non maman Mami azoteka biloko ezouta Europe. Voilà parce que preuve que batapoto bango wana baza na sima nao kosolola na bango nde bazosala ke maman Mami mabiloko abieya. Voilà eza te ke ona tindaka bango moko bazosala choix. Voilà, merci beaucoup maman Mami. On est là, on est ensemble parce que la inauguration na moi bato bazosomba okoleka pe boya ndenge bato bazosomba okoleka no pe boye dakoleka pe boye neti ngai héritier ibula nde na bokoluka pe short mo pe adia pe singa peti endulukaka te o ekondaka te eyaka monene te elandaka taille na yo olata ti okolemba. Voilà, merci beaucoup. oyo oza babesoin pareil ataille oza mama ya bien oza wa ozala desu te. Donc, on a des boutiques sala vraiment. Bato bafungwami na nsima na biso me olemba te biso toza baancienne na mosala olemba te bavarese babrakasi ya kitoko. Voilà. Ozala deside partout dans le monde entier bazomona bavarese ya kitoko. Donc on est là tosona bachunga putu bato bafandaka ma na Europe bakolo masolo. Maman Mami oyebi makambo ngo nde ezalaka eza bongo eza te ke expédition nga nazalaka moto aosalelanga choix na ye ye nde kolo eloko azosala bachoix na ye donc ozwa kuna ozozwa baketi ya bien eza liboso na yo osolola na mama oyo azosala ke boutique ya Harmonie eumela ye moko azosala bachoix na ye osolola na ye kitoko. Ok, merci beaucoup. Donc Massa, c'est vraiment cool. Ok, bonsoir papa. Bonsoir papa. Dans le monde entier, na Congo Température TV, toza awa na kati ya boutique Harmonie to monio. Balobi je pas na poto ya solo bazar. Est-ce que réellement est vrai? Est vrai ba na poto ya solo bazalia. Voilà. Réellement est vrai. Bon te la biso chinois te. Non, déjà biso to fan na Paris. To te la bino chinois te parce que biso to za ba parisien to te no Paris. On l'a ta Paris. Voilà. On se pela na Paris. Nde yo moko la to telemi vraiment bon. Moi na sala commentaire. Vous êtes bien, soyez bien ba kenzo ça. Commentaire à ma casse zate. Tina basaki donc me dit vraiment. Donc bomoni ya ona moyena lo banabino Chine na lo banabino boyezate. Voilà. Musala na biso nde yango e osala biso bato bando somba o bakolataka yango nde bakoyeba valeur ya maison Harmonie o boza komona lelo. Yango totiki yango kaka na maboko ya Nzambe atombola yango po biso toyabana na Nzambe nyonso tu Nzambe azalaka liboso na yo. Nyonso tu Nzambe azala liboso na boutique Harmonie toyebi te. Pa mama Mami yoza nani?
Et pas ya maman mami ngai eza musala maman azosala maman mwasi na ngai. Voilà. Donc azosala na maman mami ensemble. Donc oh na côté na on peut ça détail mingi pour maman na maman mami ba yebi ndenge ni bazotambusa. Ba manager makam na bango. Ngape côté papa na yebi oyo nazosala côté. Voilà. Donc na ngwana na peut ça message parole na maman ya Sabino ndenge ni tambola zali ba marche future ya boutique Harmonie. Mais voilà, ce qu'on bâtit sur Hollande en Europe, partout dans le monde entier, on a eu ça bango nini, on peut ça bango adresse, tu en as kabalo aussi, presque à savoir. On a assuré bango nini. Peut-être à mouton, on a vu que bon on a poto, on a France, on a au moins on a mouton vol Chine, bah 8 heures de temps, on a pas que le gars bah body, bah short, bah chemise, bah pantalon, mais on a assuré bango nini. Assurance ya makasi ezali boutique Harmonie. Olofuta $1000 pour que Chine, il y a une boutique Harmonie sur Kabalo 109. Tango koti au mona biloko ya makasi. Oyo lingo sala mariage, oyo sala baptême, oyo lingo sala sortie na oyo kitoko. Na mwasi na yo bo bima kitoko na valeur boutique Harmonie azana nyonso. Ako sepe Sabino. Voilà, sepe Sabino na mona ba biloko bien parce que manette no che ana sena bi kezana tamikolo. Et là c'est que boutique Harmonie makama tanzali. Tanzali. Ya solo kaka ndenge lobi ndenge monani tozana kati ya temps. Boutique Harmonie a marché kaka na temps. Voilà. A marché na pas en arrière pas de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment ba tout ba monio ba lanio andio parce que peut se commoter. Ngai Jean-Marie Doma boutique Harmonie. Mobali ya Maman Aimé Doma. Merci beaucoup Mobali ya Maman Aimé Doma. Maman Aimé Doma. Bonsoir. 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 Partout dans le monde entier. On est parce que papa lobby est belé. Partout dans le monde entier. Donc Harmonie, sur votre baby Harmonie, tu as d'abord na croisement Kanda Kasavubu. Après tu déménager, tu comme na Kabamba, en face il y a espace Bon Marché. Après tu kanginde siko to yeba au fond là et pas na biso moko. Ah, ils ont place na pino moko. Na sentir en déjà fa kutoloba. Ils ont biso moko propriétaire. Donc Kabalo 109, so bolingi bilamba ya bien. Il y a bana basi, bana mibali. En tout cas, chaque semaine, chaque 10 jours, il faut que les cas, pour arrivage à Sika. Voilà. Mais bana basi, on a des poteaux, on a des lingakolata, parce que les lingakolata à la congolaise. Na moni à la congolaise vraiment. Ezali ekozala. Voilà, ekozala. Ezala déjà. Ezala déjà pe ekozala. En tout cas, to bando CP ça mutinyoso. OK. Bunyoso utaoluka awana Harmonie boutique ba ukutana. OK, merci beaucoup. Na ba inyoso ba Hollande biso partout dans le monde entier, on est là. Bonsoir papa. Bonsoir. Bazolanda yo partout dans le monde entier. Moi à Paris à solo. Vraiment merci. Ndenga ka omoni ndengo solo na papa, ndengo solo na maman, ba nde ba propriétaire ya eloko oyo. Voilà. Et si kapé o ba fungoli boutique, ils appellent ndako na bango, belé na bango. Voilà. Alors quant à moi, dans un commentaire mingi ya kotia te. Nangina lo bakaka que ndenge ba uti ko expliquer yo. Voilà. Awa ezali totalement chilité. Voilà. Awa ezali Paris. Voilà. Yango est-ce qu'on a ngina bana? Nathalie ndonga hotelemia. Voilà. Eza Paris. Oyo biso to benga ngo bikoto. Voilà. Muzozo yoga. Ah. Chilité. Tala. Talanga mo ndenge nazali. Telemia. Chilité. Et puis chemise en noir là te bi na lulu ngo mabe. Paris na Paris. Paris na Paris. Donc kaka ndenge papa utaye koloba nyonso na mboka Nzambe. Biloko nyonso ndenge tiami awa. Biso tona besoin kolata mote. To tipo bande ko mususu pe. Basomba po lobi bayela bango susu. Mususu. Voilà. Mais si ko ils ont le temps. Si ko na bateau bazolanda yo. Comment na papa mande fa pembe logo la yo.
olula kolate ozolata kitoko okoloba na nini eloko nakoki koloba na mokuse ezali lutte contre la vieillesse. Voilà. Lutte contre la vieillesse. Omoni po omonana na miso ya bato moyen ou pas moyen mais milingana nous d'abord. Ok. Soko milingi okomisala. Voilà. Eloko nakoloba yango wana secret mosusu eza te. Voilà. Yeba koluka mbongo ntango ozwi mbongo pesa nzoto nango merci opesa nzoto nango merci lesa yango be latisa yango be ebongisa yango mandefu ndenge ozomona mandefu yango eza luki ya mikolo eza na temps. Voilà, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. On est là parce que babi inauguration à boutique Harmonie. On est là parce que babi il faut que soit là batuno. Bonsoir papa. Bonsoir. On est partout dans le monde entier. MC ça petit la télévision parce que aux autres les cas la Congo température est à la monde entier. Donc on est tout le monde dans la boutique Harmonie. Présentation et ça n'est Ok, naza moko ya kati ya boutique Harmonie parce que bato wana ni bale ni sato même oya za mobali ya tante nanga et on a tante nanga ou maman nanga. Voilà. C'est-à-dire nga naza moi na bango des pasteurs. Voilà, pasteur homme pasteur, je pense avant ma réunion ce côté tout ça là il priait mais je pense à sérieuxité zani. De marambo ba ebisi bino eza solo parce que bango mo baba sa na nzambe eza la mwasi za mbali baba sa na nzambe mambalobi awa c'est des séries awa soye awa kuta série a dit transparence et puis au CP là je pense ba na don en commerce za moko ya don on nzamba tshakati na bango soko babilamba opo lati ezaka ya awa koko yango te ezaka ya awa ndima yango kowanga na te eza ya awa te pasta eza ya awa koko ya te parce que bato baolanda boni bato balandaka biso libanda mboka balinga mpe mingi balata consomo congolais non moto akosala coutumier akolata boye non nayebi soki babasali na nzambe nde basala soki moto asali commande baozwa baozwa yango baosepela c'est-à-dire awa osepela na nyonso so oza na besoin olata osala mariage ezala coutumier ezala civil ezala religieux nyonso so oye awa okuta c'est-à-dire babato moko mpenza babimisa biloko ya qualité je pense yo moko ozomona ozosepela c'est-à-dire bato baya baosepela baozala décidé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on est là et là au moment où on est ce numéro de contact parce que Bazolanda partout dans le monde entier numéro de contact Nengezalaka pour la bateau Barolanda biso partout dans le monde entier numéro de contact ezani. Ok, numéro ya contact à biso ce que lingo zo biso d'abord adresse na biso ezai na avenue Gabalo numéro 109 la commune à Kinshasa. Bon ce que lingo zo biso ça a besoin ya parfum, déodorant, sac, chaussures, t-shirt, chemise, dobilo nyonso zanango posa benga biso na c'est plus 243 90 67 37 551. Est-ce que bon ça la peine livraison à domicile? Oui. Ah, tu sur la kitoko parce que nous avons un rythme à voilà. Na solo les gars kitoko, soko ye, en tout cas tu sais payer ça va client. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Na numéro contact au PC Bisso, nebo CPSA Bakila. Merci. On est là. Tout ça on a rapport à découvrir l'événement par rapport à Maramne Zaro Kende. Papa, Batouba Landayo, la zone est lieu pourquoi parce que il y a des musiciens chrétiens, net profane, Baolandayo. Okolo bana bango ni na ba concert na bango na habillement na bango ne balati ba danseuse na bango mokolo bana bango. Wana eza question difficile pour na koko répondre parce que musicien to bengi profane. Non profane na obaza no profane na bango nyonso. Na bango nyonso loko nga na osenga une très belle accoutrement.
une très belle accoutrement, que ce soit dans la danseuse, que ce soit dans la musicien, une très belle accoutrement. Une très belle accoutrement ne veut pas dire qu'il est habillé très très cher, mais être très propre. Voilà. C'est ce qui est très utile. Voilà. Si on prend la relate, ça va danser na bango, tout va musicien na bango, bah na boutique Harmonie. Bagozwa bagosepela na ngonde tobi c'est Paris, tant ba danseuse, ba danseur, ba musicien bagoya, bazana ba choix ebele. Ba omona ba choix, ba bagoyeba oyo nini ba danseuse bagolata, oyo nini bagolata ti. Parce que moi on a posé une question bon pourquoi parce que ba musicien na biso mingi ba utilisera zan de Chine. Ora tini bureau qui na Louvre, to gena kato, ponela bana na mo ba bodi mo ya ba $3, ba $5 balata. C'est on a posé une question. Bon, nga na yebi pa ba kenda ko sombati. Na go kota na kati ya na go kota na kati ya eloko wana te. Na yebi bango bazo latisa ba musiciens ba danseuses ba moyens au bazanango. Voilà. Donc je pense na go kokota na jugement na ngote Louvre kato to nini parce que je sais pas. Mais faut benga bango ba siko na boutique. Na yango nga na bengi bango ba na boutique Harmonie ba belle chose et puis ba promotion pesala très très bien. On va manquer te ba osepela na yango. Vraiment na sali appel na bango no surtout boutique Harmonie na Kabalo 109 bazanga te ba wa okuta biloko o ba sepel nango même pas pour na danser. Encore plus peut-être pour la sortie, encore plus peut-être pour l'émission de tous les cas. Il faut aux à la bien, aux à la propre, aux à bien habillé pour émission à la paix propre. Ok. Il y a toujours la propreté, la katia être humain. Voilà, merci beaucoup papa. Na nengo socialiste biso, na baino so baola na biso partout dans le monde entier. Toza a na katia boutique Harmonie sur Kabalo. Na commune à Kin, donc balobi de non juste na Prince Kasavubu. On appelle ça bon, on appelle ça quoi numéro T. Pour ça on appelle ce numéro ça le là, la PC ba Zozo Makam. Donc tu auras circa dans ce Prince Kasavubu na coin à Kabalo. Au moins on a boutique Harmonie na commune à Kinshasa to zawana. D'ailleurs on a aussi na ba union so musicien. Mais c'est profane chrétien pour bolata. Oba musicien na yo, to ba danseuse na yo, balata kitoko foka a na boutique Harmonie. Donc poto na kata Kin. Donc on est là, musée na biko balancer biso, ba chemise à kitoko donc maramna ça bien. Ta rande to lati. Ta ngane na lati, na na lati bo. Zonga bien te musée tina se. Donc va changer nga bilamba awa na zali boete. Ba changer nga bilamba donc to saka na kati awa. Baso balinga ko rouge à lèvres za bien te zona. Rouge à lèvres est bien té, voilà. Les autres bimada rouge à lèvres est bien té, na la ta fantaisie est bien, na somba saka bien, nyon seza abo monango, nenga ba tambusa biso na caméra nyon seza ba ketcha bien mamto za bien. Ba bi a chungwa putu. Voilà, merci beaucoup. To continuer toujours na cérémonie na biso. Na ye kokumi sa yawe. Na ye kosanzola Mosa Lola na ye kotatola bikamwa yawe ya salilinga etumboli masanjoli epusenga na yembela Yesu nzambe oyo ya motema
suis en vie. Tu m'as délivré de la pauvreté et encore de l'obscurité. Tu m'as délivré de la maladie. C'est pour cela que je viens te témoigner. Ta bonté est incomparable. Ton amour est infiniment. Ya maman aimée, na papa Jean-Marie, azo sala basi ya bien ba osoma biloko ya bien. Osomi saki osome la ba osi polo kwele. Kalanga bien. Polo ba poli ba biloko propre salaire. Maman, il y a du sommet, il faut commencer à sous publicité. On va au sommet. C'est le système à conquérir. Mais la zone la publicité pour biloko ya bien. Ah OK. Nalata kamet pour na osoma ba qualité ya bien, ya propre, na bengi basi ya bien. Ba chérie ya bien, ba ya ressemble biloko ya bien. Donc ça vous avez na poto, ça nous sommes à 7 de odorant moi body monine. Asomba neta asomba nega. Aya ressemble awa. Aga na kabalo na presque kasafu ba kokuta maison polele. Baso ya mabaro na boko ko. Ah mais moi terrasse c'est ça. Terrasse c'est ça, libre na malini na bela. Donc on lève moi taba. Ya bien ba kolia. Ya mamou ya propre ya bien. Bon ngando koteka. Les alignons c'est ça. Ngando pesa. Les alignons. Ah le funa ya ngando funa. Ngando. Ça papa Jean-Marie fait de ngando. Yo ngando ça. Les alignons. Il a fait de découvrir les ensemble. Boutique Harmonie spéciale boutique Harmonie. On le place makambo ça. Batu bati marate. Oh, ngana lata. So ngo lata. Nous allons tout prendre ensemble. Et puis là, on est sommes dans la salle. Et ah, on a boutique Harmonie, on est original. Dans les gars, Moussé. Bonsoir. Mon présence nous awa, aux avons maman la biso, na kata boutique Harmonie. Et maman soit collée pour la tête, maman passe. C'est tout le monde awa ça. On a un peu de biloko ya kitoko ekoti awa biso comme toza ba grande dame tolinga kolekisa biloko ya malonate donc ntango nayoki na mosika e ifo nakoma na moni bon ntango namoni na apprécie nasombi nasepeli talaka osombi déjà nasombi mais soki osombaki yango wana bazwa mbale seke bapesa osiko polo ya boutique Harmonie mpo baopesa yango gratuitement wana na kozwango mama bopesa biso polo ya mama na chapeau na ye azala nango parce que bato nye baondima te bapesa azala nango donc boya ebele oyo eza boutique ya bajeune fille bajeune garçon bagrande dame lokola ngai donc nde bozomona donc oya biloko bokutalaka baforme donc baforme ya malunga donc okoti yo moko moni yango donc Harmonie boutique somme yango topesi yo mbamoko parce que awa biso tosala bablage te bofosinele bana poto awa boutique Harmonie muse ezo awa vene na biso kabalo sa enef bana poto ezala otinde to dekolo eloko te mais yo tindeka na boutique Harmonie okuta poto ndevandi ata ndeko nazobala okuta poto mobimba nango eza awa na bongo mpona
défense à balle. Même pour la défense, même pour la ligne, même pour la holocauste. Donc, au tali ka basandal ba grande dame, au tali ba ça, donc au tali biloko yo ko moni ke do biloko en danger. Même dans ce bar, même cérémonie, c'est pour tout ça ma tout le biloko. Directement la moni boutique, il y a pas adresse la biso. Alors numéro 59. Voilà. Donc Harmonie Boutique c'est bon. Merci beaucoup. Harmonie Boutique c'est bon. Balobi c'est de lourd. C'est de lourd Harmonie Boutique. Présence héritier il là. Pas tout l'homme pas comme on a pelé na ba. Donc vous êtes sur la porte. Dans une place vendante, tout le monde a un chapeau, les gens moi on a dit panda. Ils sont à Colomba Solo. À Colomba Solo. Et ça va pour les gens qui vont là, c'est chic. Tout le monde c'est 9 000 €. Ah, on est tourné au Félix, voilà. Donc on a pu se le commis de l'autre pour c'est là. Donc ma soeur est du tout. Donc on met un petit. Mais tout le monde a polo, il y a beaucoup de monde qui faut mettre ce polo. C'est mais là la commission on a voilà qui commence. On est là donc, on est là donc.
aux orphelins, chocolat chaud. La grande dame du Congo, Mamissa Lemvoka. Songa, 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 baby. Songa, baby. Alakaki ngai akende. Nakozonga koya kokamatanga. Amemanga na mikili konfire. Libela na libela. Soni amawa abiende na ye Génie Malonda. Choisis Matata. akanga na ye pasina mawa nazelaka Son Excellence Milk Shake Mandungu na Mikili. Lembingazor Bokema Mimi Chilombo Bodian Valérie de Bundes, Maître Baina très fort, Maître John, Mwana Motetela Azalaka Mungu te. La fleur rose Kinisi, Jacques Ngimbi, Mokonza Acne, Ado Malanda, Mbele, Claude Eden, Didier Kaditou, Eros Nkalu, Charlie Schengen, le grand prêtre Rémi Makuntima. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa asika ya tobina e Congo température eye na mopepa asika ya tobina e Congo température